bandeko balandi ya sango ya lingala awa na Omni TV tozali kobeta masolo awa na esika oyo tobengi législature ezali bâtiment ya gouvernement awa touti komona premier ministre ya Alberta azalaki awa elongo na bandeko nyonso basambelaka bayindu soto ikoloba na modèle ya ndenge tolobelaka bayindu ba indien bato Bangladesh bato babasile ke oto yebi bandeko bazaka na lolengo boza komona na sima na ngai ezali bandeko oyo basambelaka na lolenge na bango mais lelo ezalaki mukolo oyo bazali ko fêter babengaka yango lumière ya famille donc de façon que mabota ezala na kongala mabota ezala na pembe mabota ezala na bolingo mabota ezala na esengo alors ba ko fêter yango bato nyonso ya lokota ya silketo ya Punjabi donc tozalaki awa lelo bokomona sima na biso makambo ebele ezali koleka awa ba fête ezali koleka biloko ya kolia ezali koleka mabine ezali koleka ezali makambo bongo etali culture ya bandeko oyo tobengi bango bao basambelaka hindu bao bauti na Inde bao bauti na Pakistan bao bauti na Bangladesh plutôt bamboka oyo bikolo toyebi ete bazali kosambela na modèle wana alors biso tozali kolanda bango sima tozali Alta TV ezali communauté za télévision communauté na lokota ya lingala awa na Omni TV tozali kopanzela bino sango kolakisa bino ete communauté oyo ezali ko s'organiser babenga kibongo premier ministre ya Alberta madame Rachel Notley azalaki elongo na bango pe ba MLA belé na caucus na bango mobimba bazalaki awa kolanda mayangani oyo ezalaki awa bongo bolanda ndenge esalami awa topesi bino longonia merci.
by painting and design with the Rangoli paste. Creating Rangoli is a sign of good luck. Thank you, Minister Gray, and welcome to everyone. Shuk Diwali, and a lovely Bandi Chor Divas to our Sikh friends. A big thanks to those beautiful performers who volunteered to light up the evening with their talent. And to everyone who had a hand in organizing today's beautiful celebration. You know, this kind of generosity goes to the very heart of this celebration of light and the values of Alberta's Hindu and Sikh communities, values which you cultivate like beautiful flowers all year long. Good, not evil. Respect, not hate. Knowledge, not ignorance. Albertans of the Hindu and Sikh faiths live by these beliefs. You speak out in their defense and put them to work in the world. You make Alberta a better place for everyone who calls it home, no matter what they believe, what color their skin is, or where they come from. I am proud to say that the Government of Alberta stands with you. We want to make Alberta safer and fairer for everyone. So we're doing a few things to do that. We're confronting racism head on. But through the work of our Minister of Education, David Eggen, we're setting up an anti-racism advisory council to advise us on how to fight discrimination throughout our province. And we're providing anti-racism community grants, enabling anyone to take the initiative and do the same thing. We're also updating our school curriculum so students in every grade understand how important diversity is to our community and why it must be protected and celebrated. And we're doing more for newcomers and those who support them too. We've created a grant program to help employers hire and train immigrants, and we're improving the assessment of foreign credentials and qualifications. So people who've recently arrived here can get jobs that match their skills. Our goal is to make life both better and more affordable for all Albertans. That's why we've done things like freeze tuition, cut our school fees, and raised the minimum wage. Make investments that create good jobs and keep our schools and our hospitals strong. Like building the Valley Line here in Edmonton, building a new hospital in South Edmonton, and building and upgrading 240 new schools across the province. सबैलाई 2075 साल दीपावलीको शुभकामना दिन चाहन्छु। सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी क्यानाडामा रहनुभएको र विदेश सारा संसार विदेश अथवा नेपालमा रहनुभएको नेपालीहरूलाई नेकासे को तर्फबाट म सुरज अधिकारी हजुरहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। ह्यापी तिहार। Thank you so much. Mbote na bandeko na biso nyonso ya communauté francophone ya Edmonton na lelo touti kosilisa événement ya lelo ya oyo tosalaki mpona kosala makambo oyo etali biso ba-africain noir francophone na kati ya Edmonton. Makambo nyonso eleki bien, tosepeli na kozala na bakonzi ya mboka oyo bazali kosala ke mosala ya oyo tozali kosala ekende liboso. Tozwaki bongo badepute awa bamembre ya communauté mpe tozalaki na bango awa bagene oyo ya biso bautaki na Calgary, oyo bautaki na Brooks, oyo mpe oyo baza ya Edmonton awa ezalaki esengo mingi ya koyamba bapaya na biso mpe oyo bautaki na Québec. Maître Nancy Nyota nde azalaki mokambi ya masolo nyonso oyo tozwi lelo, apesi mpenza mateya malamu na kati na bandeko na biso awa, epe ndeko na biso nyonso baleki basali ba présentation kitoko. Likambo ya lelo ezalaki ya koyeba ndenge nini biso
bato mwindo tokoki kosala ke mboka oyo ezala pe lokola mboka ya ke oyo tobotami awa. Koboya na ezala eloko moko oyo tokobundela. Matata ezala te, boyokani ezala, bolingo ezala, makambo nyonso ezala bien, kimia ezala na kati na biso. Nde likambo oyo tovandela awa kotala ndenge nini bano ya biso bakoki kozala pe bano oyo ya modèle na kati ya mboka oyo. Nakanisi oyo nalobi ezali ko résumer makambo nyonso oyo biso tosololi lelo awa na kati ya réunion oyo. Merci mingi lisusu na Omni TV oyo apesi biso nguya pote tosala makambo oyo na monoko ya biso tobotama na yango. Merci mingi longonya mingi na Omni TV. Mbote na bino nyonso, kombo nanga Nancy Nyota, nazali avocate na Gatineau, membre ya barreau ya Québec. Et nazali awa lelo na Edmonton pour na cadre ya célébration ya décennie au fait ya batu oyo babotama to bauta na Afrique oyo ezalaki organisé par la GIFAS awa na Edmonton. Donc il fallait na développer na loba sur ndenge nini gouvernement ya Canada akoki ko protéger batu nyonso po tozala biso nyonso égal devant la loi, mais également elo nini tokoki kosala pona kocha en termes na profilage racial, le fait que policiers bazoko traité bino de façon inégale kaka pona ozali mutu na loposo ya mwindo. Donc ezalaki sujet nangai, puis eza vraiment expérience moko ya malamu po ba jeune bazalaki ebele, puis ba membre ya gouvernement pe bazalaki awa et ensemble tomeki kotala lolenge nini tokoki ko silisa problème. C'est sûr que musala ya kosa leza ebele, mais Moukié na engagement ya batu nyonso, c'est sûr que la problématique peut être réglée. Merci beaucoup et puis j'espère que batu nyonso ba apprécier journée na bango awa. Merci. Matondo. Bandeko balandi Alt TV le sako pa bozwami kotala biso na etando ike ya Omni TV. Toyelelo na sango na émission na biso ba sango ya Lingala koyebisa bino maimazali koleka na ville na biso ya Edmonton. Tokendaki bongo na centre d'accueil d'établissement kotala bongo misala mizali kosala makuna bandeko boyebete mikakatato mizali na centre d'accueil ya uta mwa ba mikoleleki o tokaki ete mikakatato ezalaki na directeur pe azali lisusu te CAP tope ba bazali kokonza misala ya centre d'accueil pe bazali na démission batikaki bongo musala pona maye o nyonso ezalaki kolobama na kombo ya directeur pe na kombo ya CA oyo toyebi makambo nyonso tu elobamaki mikolo mileki. Mais lelo oyo tozali koya koloba ete centre d'accueil atako mikakatano mizali ba activité zali kokoba misala zali kokoba service pe epai ya bao bazali koya bazali toujours kozwa yango atako tozali kozela toyebi te tozali kotambola na keba kino tokokoma na sanza ya misato ya mbula ezali koya toyebi te nini ekozala bongo ka ya centre d'accueil nini ekoleka tozali nde na miso mpona kotala pe matoi mpona koyoka bongo na malili oyo ezali kobeta na kati na Edmonton na Alberta wana Canada. Centre d'accueil azali bongo na momesa na kolakisa bao bazali kouta mboka na ndenge bapaya bazali koya sika na kati na mboka oyo kolakisa bango motindo nini bakoki komilengela pe komibatela na sena malili po ete malili epesaka maladi malili ekoki koboma bongo bao bazali koya sika bazali koya na centre d'accueil kozwa mateya oyo kolakisa bango motindo nini bakoki kovivre bakoki ko vivre na bana na bango na mabota na bango kotala ndenge nini bakolonga etumba oyo ya malili po ete neige ezali kokweya kasi esengeli ete bato babima bakende misala bana bakende kelasi bamama bakende zando kosomba biloko moto na moto atambola place ya lingi mais il faut komibatela na bilamba bongo centre d'accueil epesi mateya oyo malamu
pe kolakisa kolia bilei nini tokoki kolia na ntango ya hiver ntango tokoki kobongisela bana bilei mpona kokende na baekole eloko nini tokoki kosala mpo te bana balia malamu na ndenge elongo bani. Centre d'accueil epesaki mateya oyo na mokolo ya poso moleki bongo tozalaki wana kotala pe ndenge centre d'accueil ezwaki okazio ya kopesa bilamba bakazaka sapato eloko nyonso ezalaki ete esunga bandeko mpona malili bongo centre d'accueil apesaki yango gratuitement epai ya bao nyonso bazalaki kolanda mateya wana oyo ezali momesano na centre d'accueil ezali mbala liboso te basali yango mbula na mbula koyamba bapaya kosunga bango ntango malili ezali koya ntango tokoki kokota na ntango ya hiver bazali kobongisa bongo oyo nyonso esengeli mpo ete bandeko na biso bazala malamu bongo tokendaki kuna bolanda biso na bokebi botala oyo nyonso esalamaki kuna na centre d'accueil. Kanavia atikali nsima te na misala azali kosalisa communauté mobimba na bao nyonso bazali koya sika na programme na ye ya conduite cours ya conduite na poso oyo elekaki asangisaki bato pene na 15 oyo bayanganaki mpona kozwa mateya mpona boyekoli bongo bokumbi mutuka awa na mboka Edmonton. Boyebi ete kouta na Afrique to na bamboka misusu ndenge na ndenge mo système ya bokumbi ezali na kokesana na oyo ezali awa bongo moyen ezali oyo Kanavia ezali kotia na maboko ya bandeko kosunga bango kozwa ba permis kosala cours moko mayekoli oyo ezali mpona koyeba motindo kani ya kotambusa bongo mituka awa na mboka Edmonton. Bongo ba cours wana ezali kopesama na cité francophone pe mbala eleki tozwaki mateya wana na ba ndeko bayaki pe bakendaki mbala moko ntango basilisi kokende kosala examen koyandola mituna oyo batunaka bongo na registre pe sur place wana bayike bazwaki ba permis na bango ba misusu pe bakokisaki mikanda te mpo bayamba leko mbala nsima pe na ba mikepe misusu bazwaki te kasi mpona mingi bazali kozwa po ete mateya yango ezali vraiment kolendisa pe kopesa mayele kopesa bongo ndingisa to pe lotomo ya kosala mosala wana ya koyekola motuka malamu. Alors longone na Kanavia longone na directeur na ye Dikidi Kamba oyo pe bosanaki te koyela ba ndeko pe balingami bile ya kolia bongo bapize ezalaki wana ya kokabola pe maepe ya komela ezalaki mpona kopesa bango bongo nzoto kolongono liboso ete bakende na esika esengelaki bango kosala ba examen totondi bongo misala ezali kosalama na Kanavia longonia bokende be liboso.
ngayo abino René Vincent Chibula awa na Alta TV na etandoike ya Omni TV na Canada. Qu'est-ce qu'on doit manger? Alors, aux États-Unis, le guide alimentaire des États-Unis montre cette pyramide-là, comme vous pouvez voir. Elle est basée surtout sur les céréales, les pains, les crackers, tout ce qui contient du glucide. La base glucide, ça veut dire les sucres. L'amidon, le glucose, le fructose, etc. Tout se trouve dans cette base. Donc la base d'alimentation, manger plus de ça. Manger plus de céréales, manger plus de pain.